Sakaranga fona gazo ponga na leki yo. Po ogole kanga na fite. Ozaka simalanga sakara. Na pe ade mapango na kichasa. Construction 45 na kauka. So na bata 25 na barumu na danse. Na leki yo. Sakaranga kisunjo na leki yo. Omoni yo. Ofinga ba mise tout ya wera so. Lelo bomela wera so meso ma za ba mise na bien. Ofinga wata danse. Omoni yo. So yi wata zake splité. Ndelelo. Asata mouvement. Ramamozolo bana Kofi Olomide Kofi Olomide kebenga gouvernement pour pas ce titre là pour nous sakana gouvernement congolais sakana gouvernement vandi et bengi si daju ayana gims gouvernement vandi moniter les gens d'autres qui icône il faut te passer ambassadeur de la culture congolaise Kofi il mérite yango parce que mutu ezali Erite wata abukitiki ya dodo. Erite wata na balobi alie ya dodo. Na fese balobi wakala manje ya dodo. Ya lora sokoko taratatine linda ya dodo. On a gazé nos petits na sankaranda na telo émission mosali sankaranga fona gazo ponga na leki yo po ogole kanga na fite ozaka simalanga sakara na pe ade mapango na kichasa construction 45 na kauka so na bata 27 na barumu na danger na leki yo sankaranga kisunjora na leki yo omoni yo ofinga ba mise tout ya wera so lelo bomela wera so meso ma za ba mise na bien ofinga wata danger moni yo so yi wata zake splité ndelelo asata mouvement ote ofinga fere ya somo ofinga fere ya somo ofinga fabrigas wera yemoko avant na poto na kazaki o mabe wera kutu yemo tozo gazé sankarama mozolo bana Kofi Olomide kebenga gouvernement pour pas ce titre là pour nous sakana gouvernement congolais sankara hein gouvernement vandi bapesi wata titre ambassadeur de tourisme neto ya auto na Espagne na ba passeport de voyage non passeport de service wata kutuka posa na voyage fa que passeport diplomatique na ifa ke ko yango en tant qu'ambassadeur de tourisme gouvernement vandi e bengi si daju ayana gims gouvernement vandi moniter les gens d'autres qui icône il faut te passer ambassadeur de la culture congolaise Kofi il mérite yango parce que mutu ezali sakana yo kofana to sakana gouvernement na biso odo sakana Kofi de Kofi na tango benga gouvernement te bo pesa ba sanga bote eza gouvernement mutu zo pesa ba titre wana et puis ba esi la pesa so mutu te pour wata sur les ambassadeurs à tourisme Kofi Olomide ambassadeur de la culture congolaise sakana yo que c'est la Kofi Olomide émission on est impoli obanga no wera te olekala te bosolo oloba na wera o gaze wera kwa kamara na ya na te o gaze wera kamara na te keba sakana na bi keba yoko sakana Kofi Olomide ta hein Kofi Olomide mutu nyoso oloba oni ngaso komi kino beta na mo komi trop c'est trop na beto no pona Kofi Olomide na beto pona wera so ne poli oze poli te mono sankara hein Talamono Sankara o Adolphe Yana yo o emba na bibembo sexa na bibembe makolongulu hein Talamono Sankara o Adolphe Yana yo hein ah non moninga no beta yo na moni trop c'est trop o moni Kofi Olomide sindia tikala kozala musicienne ya Cool Matope te merci beaucoup grand frère propre Apocalypse Bella dégâts matériels mon ex papa aboti aza papa nanga papa ototika biso me connaît ses grands frères courage et nous parlons de courage papa sabota ki biso nga mama nanga ebisaka nga biso to kundaye ba papa ko kundaka biso to ya la Apocalypse courage to bala mulai ya na nzamba lola peso makasi ya bola mune pour la kate to ça vraiment de cœur na yo na kata sur ki na Istanbul na yebi que
passe aux autres comme tout musa zo kangote mais qui toujours kabolongo na yo et puis famille mobimba latine wata toujours kabolongo na yo nzamba peso makasi on a libota mobimba vraiment apocalypse bela ya nanga osala nga ba plaisir rebellé tous un nom de cœur avec Iya Christine Nzora donc courage vraiment ce qui vraiment toujours ça qui ça ouais tout ça na matanga loka tout ça merci beaucoup Mama na dodo ya dodo Erite wata abukitiki ya dodo Erite wata na balobi alie ya dodo Na fese balobi wakala manje ya dodo Ya lora sokoko taratatine linda ya dodo Ote osambrota erite abukiawa ya dodo Balobi le 19 ya koyinda Bye bye Turquie oui Bye bye Istanbul Wata liye El diablo. Tokutana awa bana Schengen boko taka déjà. Ah oui. Bana man Suisse si France. Ah oui. Boko taka déjà. Boko taka déjà. Boya ka déjà po eza bye bye Istanbul tourner si. Balobi na $20 ya pamba. Concert ezanga invitation. Concert ba kota refelete. Ya ko mona niveau wata ko yemba. E bongo na konsekano ko shidoka luya Tantine Linda Losako balongola kamwasi kaleso kasi balati sagaete yasolo yo balati sagayo bana mo bana bana lo na ka sona ala tsanga te yasolo ezaka soto sali ala lina donc soka longoni ala tsagote aposa dike na longola ki fona la tsaya ibal baza bengra e to ben sibino bye bye Turquie concert de revoir na $20 seulement bisous bye. Ouais, en tout cas merci beaucoup à toi na ville Istanbul na vana kwa mobo ya Kabambara oh c'est donc on na kwa mobo ya Kabambara et pas Bogali bongo on a un magasin wana tu as un concert de revoir en tout cas batutu balingaka héritier Watanabe tout le 19 ambassadeur à tourisme ni ange mi de mo banjeme beto betete jourona banjeme beto betete jourona bana Schengen bokacha ande bo salaki boaki délégation à 80 personnes et ça qui bien merci la presse maman présidente Régine Lunga nabi ko zalate mbalo parce que grand frère Koufi mes condoléances courage dans Régine Lunga et puis bato baninga la team wata tokutana vraiment Tracy Merenga pro yoyebi tokutana awa donc concert à Souka bisongo comme on a Istanbul héritier au Sénat Istanbul les arapes ba artiste tout ba robeta awa Istanbul les aiki vierge mandu les arobeta te poto Turquie oyano question ma awa na Turquie na mukasa bienvenue makanga la paix toza toujours à le 19 oyo tokutana awa bato tout balingaka la bonne musique boya to binana héritier Watanabe na l'album du moment mi ange mi démon on a zoba wata lié parce que bato ba ka savoir ta lié et lié là ça musala wata sali na 2020 nanenga bimusaki album le 18 décembre 2020 l'album e bimake belé mais meilleure chanson Kombela Gombe meilleure chanson Rachel Fouta pour album ya wata ka nti mo mutebeta te banze bo tout eso beta bimo bo mona concert to betaki le 12 nde bat mazo yemba nzema bayen nde bat maza ko sepela donc en tout cas tokutana awa vraiment concert à Souka au biso à partir il y a les 21 les 22 bye bye Turquie pour tous préparer ma concert sur Angola vraiment on se prendre bozo yana ça la bien et puis bano bana kacha Turquie ba congolais tout au boza na capitale au boza partout bobena na déjà concert à Souka yango wana tout ça on a monsieur chanteur et vous allez vraiment bien et Richard Ngabino mingi boboka musique à mona weather song na jandika mikolo ba ngo waso yana un robi vraiment display en couleur la personne beauté Maître Blaise Beko 5e dan abotama le 14 février joyeux anniversaire nao Mireille Luzolo Kawaku boyo yebi na la grande dame Mimina Ngoy na Ngabino tout fort bana France na sepande bozoya na bana Suisse na bana Belgique na bana Allemagne Fanny Japande boya na grande sœur na pazoya Mélanie Ilinga ya Emeda Kalonchi bana bunda siboko ta des années bozoya aweza na kaba avion désert dita soza surtout soza na mukanda na yo soza mukanda na yo osomino ka ticket ka na internet oye na soko za na 10 ans ka ninge zakaka visa ozuka na internet oye na vraiment en tout cas na besoin ba tutu boya et ça vraiment bien héritier Watanabe za pona bino
Tozana surtout Tati Linda pas pour nous sepesa bino. Ah oui. Tati Linda ika pour un concert il y a les 12 et les 19 pour nous sepesa bino Tracy Melenga pro yoyebi héritier Musala Kitoko monde entier endimi wataliye El Diablo. Et puis nous avons vient jour on a un sentiment au wata salingai les meilleurs souvenirs à vie nanga. Les meilleurs souvenirs à vie nanga comment on a Europe et a jeté. Comment on a 4 pays mbalamako France Espagne, Belgique, Turquie, la Vani Boy. Non, c'est un wata merci. Non, c'est un bâtonnet tout bazar. Merci. Voyage, on est très bien. Vraiment, ça bien. Comment il voyage, c'est vraiment très bien. Wata lié. Non, on a immeuble été, mais plaisir qu'on a évité. Qu'on va en boca malili boy. Très 20 jours, on a zéro le mibali na Kinshasa. On a zéro le mibali na zaki paye. On comprendre que pour comprendre que poto yaka poto, te poto goût. De poto goût, poto kitoko. Merci beaucoup. Tati Linda la sako. Oh, Yanzoga. Ya. Ya Laurent Sokoko le pétrolier à Loba. Moi si ya mwindo atulakate soki omoni atuli se kazo ben ampoka libabe isongolo. Libaba ni. Kay pokat. Pour moi, c'est le monde de femmes africaines dans toujours cher. Même les bails à bois noir, ils ont rappelé cher. Si vous savez que tous les c'est qu'on a un poka. Ils ont la bien qu'on a la noir. Mais nous sommes qui quoi? Ils sont gros yaya. Et kene pardon. Bisous bye. Merci. Et merci pardon merci. Sankara, Petit Keba. Kofia Kamara noté. Cindy e basala ka featuring so batela cool matope. Atika la ko sa chanteuse na été musicien na été. Omoni Koffi Olomide nyeso ko bato yebi keza pamba. Ozakano lo kuta. O respecta ko tuwe rate. O to gaze we lo to lo be we ro vani pe la costume ma pe pola. O gaze we ro ma we kwa camera na o we ra pesa ovi. Tellement finga boss na so héritier watana be lelo no ko mala na ngome héritier ko kuma message héritier pe so ko bambongo. Sakara respect est un artiste Koffi Olomide. Respect est même grand frère na we na son mo ko monta ko manquer Koffi. Aibi on a sa grand frère na oyebi yango très bien. Koffi a gouvernement te babenga gouvernement na mono sakana na gouvernement na mono miso sali o sakana Koffi mo sakana gouvernement congolais o pe su Koffi me titre no président Fatih Beto Yambié o ke ba Koffi ke benga gouvernement Koffi nyoso bolo ba neza lokuta zo ne ba zo ba photo tala ba tire ke ba zo na photo ok ba tire ba tire na trop o comprendre sakara respect na mopa mo konzi a moninga note a camarade na hotel yo Sankara Koffi Olomide akotika laka kosala mabe na mboko te boloba Koffi a violate yo l'école ba Koffi a violate mais Koffi a samba na poto viola lokuta mundele pena tali pena boete na vexa yona te o samba ba lokuta Koffi mutune no esalaka ti gouvernement pesier place wana parce que Koffi Olomide mutuna ye esalaka Koffi a camarade note te ba pecho Sankara pecho pena Sankara petit Sankara ma Sankara wa respecter bato batala ko sute bato bakipa ko sute pour manquer wora ko sila no yango wana Sankara osili Koffi aza mayele yango moni ba pesi place wana na famille bino noko na bino kuta ko sata na place wana ti famille ba Koffi ba tutu mayele ve joni ko muta mayele tutu roba muta mayele mama difa muta mayele Sankara wo sanga Koffi ngana za ko sanga Koffi Olomide ngana za ko sanga Koffi Olomide petit akona comme international on est ganga na poto na hiver mais nga ya poto otene na yete yoko ya poto ba yambo ne ngona yo ingrat mwana wera bimisi mwana wera pesi vi ozako ko emba na bibembe oyemba ko sexa na bibembe lo wera bimiso lelo otelemela o gaze wera o bela Koffi Olomide en tout cas yo nga fona bête moni yo no bête yo babicho ko le kemba yo so fochabi nyoso fochabi bi ki to na bête o bien te bi lo bête pour que muto bête muto lo wata million na pa nyoso vraiment tani basi bakimaka yo mobali basi bakimaka yo na ebite mobali momba 4 mois si mobali mobimba 4 mois si akima yo na ebite na ebite 4 mois si akimi yo mwasi asoboya yo na ebite bil ti don batako beta bango wana
Sankara respect na Kofi Olomide Kofi amoninga na ote Kofi mdepe anata wanate yala nga Jean-Jacques Panyaboga na Genève yebi na lela fort yala nga Rico Jenny Chamuna tika na gaze na Sankara wana un petit mot ba papa alongola la wora ba misena nyoso finga ba misena nyoso maison mère o finga la wora ba misena nyoso ya maison mère vela nga caps kapanga la loma la Rolls loma la Ferrari patron ya bita ki somme madame na mona bita ki somme na Paris na bita ki somme mwasi te basi basa na Paris basi basa na Paris pardon en tout cas respect ezala Sankara respect ezala respect na Kofi Olomide Kofi Olomide a camarade na yo te yo ba na Kofi Olomide te wana olobini na gouvernement congolais ozo respecter mboka te ba pese titre là parce que américain parce que Kofi baza mayele Kofi amuninga na wote Sankara ngala za oloba na Kofi Olomide ngaki sinyoka na za so mutune sa kitaka o manke papa salio na mukilo apeso ki wera so o manke yo na laki so pana masoko pana tirike omoni yo na laki so pana o manke wera o manke wera basi ba oboya ka okaka o vaka la mwasite o kovana ka la mwasite tala yo basi ba okimogabo na ebiti bakima ko point seke boye basi ba okimogabo osoko pa Kofi Olomide ngana sa yo osaka na Kofi Olomide te Kofi Olomide a camarade note a muninga loko oza impoli obanga papa abinote obanga mama abinote na wera sono bangete na side tango banga wera te obangi sire jima patata si les gens allaient ça yo lo ba wenge me tume kufati parce que ofinga Sankara ofinga Ferré ofinga batu tout ya maison mère le non comme kaka wata c'est quoi ta ça respecté hein yo ko be oni bila beto bien yo ça ngana oya na ko beto petit papito yo il faut nous beto au revoir Istanbul bye Istanbul tourner to équipe vraiment essimi to beti na Espagne to répéter na Paris na Tchonga to zali na Bruxelles to yena Istanbul poto se besaba na Istanbul bana ya Schengen bokota kane bokota ki fani Japan na Kachaliman boya kane boya ki bozonga lisusu o eza concert asuka de revoir ezala tena kati ya Istanbul orchestre mobimba to fongoli Istanbul ba misetu ba koki kwa kobetaka na bango être simbelenga pro prince Bakali ba misetu ba roya betaka bino to défraîchir Istanbul monsieur le chanteur ambassadeur de tourisme le 19 oyo mabengo bye Istanbul ozana ville tout ezana kacha Turquie ni bimara na kacha Istanbul na atona ni Aksaray na ashusha mabele na pona na pasto beta yeni kabi mbalo za suri korote mbalo pena kwata habite 270 télé de $20 de $20 pour ça cadeau pour ma fan na biso ya la team wata pour na bateau balingaka bonne musique ba ko ka ba chant bien moyemba linga yemba el diablo yeno benge el dia donc wata yeye donc to zala awa le 19 oyo eza concert de revoir bateau ba na France bateau ba na Lyon bateau ba za partout boya wana et vous avez vraiment bien yo ba yeti tachilinda ouais monsieur ko ta pana YouTube pas très simple la pro et ko ta partout string e kota kilingisa kako kabilo e kota ngate ya nasa ande wana te po ningala muta string so ko tika fona bendo do mikela ngaba kaleso bye Istanbul balobi héritier watana betoto ya tembe nzambe langa pardon watali na lingala mais na français watala manger concert de revoir le 19 oyo yaya soko yete na yebite soki ya soloza amoureux pour se volonté continuer boya to yoka musique ya totorina ya tembe héritier watanabe moto na tembe pour jour wana place ya la quitter miela avant na $20 seulement yaya to tseka prix ya mukie $20 concert ezanga invitation 270 télé concert ezanga invitation donc on t'a pour fêter Taga héritier watanabe matela ya ngoyo matela ya kana matela ya ngoyo atuko tobi keleza bino mbala ngaba ke ya mbala asa deja ya teo sambo